Boy malamu na Congo Live Télévision, chaîne YouTube namno oye lo belarabino bosolo ya mboka Congo. Actualité ya République démocratique du Congo topé Kinshasa. Lelo penza tokutani na mona mboka Fofana Epenge ozali moko ya journaliste engagé ya mboka na biso Congo pe moko ya travailleur topé mwana leki ya honorable Eliezer Tambwe na ye penza tokolobela santé ya mwana mboka honorable Eliezer mikoleka ki to yambaki mwana mboka Fofana lobaki kasi mingi pe babenga mama surtout na États-Unis bino mobi ndeko Eliezer na États-Unis tozo mona te États-Unis ba eta ebele santé ne siko ndenge nini évolution ezali yango tozonge lelo ndeko Fofana alobela biso Dieu merci santé honorable na biso grand frère na biso azali siko malamu kalate azozonga na mboka na ye ya ancêtre na ye mbote mona mboka Fofana mbote sengwezali ya romona yo en forme toujours kosala musala ya peuple. Oui mona mboka Fofana tokende penda na honorable Eliezer mikoleka ki na yambaki yo olobela ki penza ndenge ba rumeur pande kolobela mona mboka Eliezer azali bongo empoisonné mona mboka Eliezer azali maladi na mboka États-Unis kasi lelo yo boni santé na ye aza en bonne santé ndenge toko yo kakalata zozonga na mboka na ville ya Kinshasa. Merci Eliezer Tambwe aza moko oyo penda choix ya peuple congolais o bato ba força ba kokate bato ba simba ki sesila lem soki panganga ebiso kengo simba makasi posoki mbule ebeti eko polisa eko limwa zoka yemonga ngatindeli okisi mwana mboka Eliezer Tambwe esengela ki azala parce que présence na ye ba villageois ba ju valeur. Lelo, je suis fier, Eliezer n'est pas là, mais il n'a représenté Yaya Nanga, n'a représenté patron Nanga, n'a représenté papa Nanga. Lelo, quand tu as perdu, Batikali Kozwati. Joseph Kabila a fait 18 ans. Mais jusque-là, poussier, mais Moutou, il a représenté Azagati. Toboula qui va Congolais, va relemba comme un drapeau. Mais aux hommes, on a toujours à laquelle les personnes ont toujours un drapeau. Eliezer Tambwe na ebisio keno kosa kokufa omona bato balingaka yo lolenge Eliezer azore mesebino yango toujours abanda koyeba valeur na bino même tango botindi na député mais na ebité bato bakomaka orgueil pour na député national pour nani ndenge tozomona ba mususu oyo même ata ba base électorale na bango eyebanité Eliezer o atiaka mulunge pe azate mais bato bazo ata kokoma na ba base te. Tu dois comprendre bien si merci qu'on ait Nanga avec une machine à voter, bato ba sepla qui ba député national, ba bosani ke mandat eza ya peuple. Au kabaki maputa pour na campagne, mais les lozonga place au kabaki maputa. Vraiment. Les musu to kabola li puta zana singa kotonga ngote. Les musu zana singa masana tongate. Mais moi na mboka Eliezer d'ici là na kopesa bino monde ordre. Attaque descendant ya Eliezer Tambwe. Eliezer c'est mon vieux. Bato ba mona ikeno tango gaz tango masa sezo beta ye na gauche nga na droite to sali lit pona ke to somba lupangu te to sali lit pona to somba mutuka te par rapport à politicien congolais so raza na école akumi si Joseph Kabila pas ton école ba musu bazala ki ba niveau ya keno ministre Mathieu Marbe na lupangu na parce que abimi politicien bache ministre ba musu babosani ke non responsabilité de ba pesinga mona musu basui ba mapango même en enseignement aw eza ma mingi na ebso ke non d'ici là quand to lobaki lukunga debout bazo vivre Eliezer Tambwe en forme na ebso il fallait ki azanga poyo ba ke non Eliezer Tambwe aswa tapé alandao na place za na hôpital tonenga bimo hôpital za na ndaku alanda kano leki nanga o asalaka musala na esune kano boze la retour ya mona mboka Eliezer devant nzamba tindaye ndenge Eliezer a honoré bino mo boko senti yango abandaki place nyonso journaliste aza ki député naye asalela yango orgueil ne to moni ba mususu na zamcha FCC botu na d'abord na Félix Tshisekedi na Joseph Kabila ba boutique na bango ezanini même ba sala ba boutique il faut pas mitungisa mitu pona koluka marchandise to produit ni peuple alingi veut dire autorité morale les peuple congolais ndenge mona mboka Eliezer alobaka aza élu na la muka mais autorité morale les peuple o epesi mandat
C'est-à-dire il faut que qui sait ça. Il faut alobela katako kombe, alobela on m'a dit na Djerati. Balobi keno eboleza, mais les amitié en jeu pour na kotala eboleza la quitter. C'est-à-dire kabange numbi akosa batu. Ndenge moi le mwana mboka ili ilunga o andima kotika kondo Etienne Tshisekedi pa comme ministre. Ministre en ministre Congo te, mais ministre Ebola. Tant balongoli ka musolo côté nae a démissionné. Yango lelo ce qui année 2018, et ça slogan nae nango, et ça qui année ya alternance, oyo ba rusimu kendi bakufa, bakapangala bakufa, biso tozwa ba gaz. Oyo Joseph Kabila kina ko sala ba gaz ya mauve, ya rouge, ya chocolat, ya bleu. Mais là comme le rôle alternance c'est comme un cadeau. Il y a Alexis Tambwe Mwamba, il y a craché si les journalistes. Si les parents nyoso, on va tenir à la droit. Tambwe Mwamba tire la cause à la présidence de la République. Mais ce qui est là, bah l'Ignakaya à la candidate à Sénat, et ça pardon à l'Itio. Bah jeunesse c'est le lot où ils ont mis la Tambwe Mwamba ba photo. Naza ko ndi makeno avion na bato ba kufaki. Je dis bano bazaki na inane le lo ba koli. Parce que que maman na biso tata semno akufa na avion Tambwe Mwamba bombarda. Lelo Tambwe Mwamba zo mérité koya na palais wawa koya na Marambo Italie Sport na salle des Martyrs place à 80 000 personnes ne atubela à un peuple pardon yango ki bato balo bakeno Joseph Kabila a zo mérité que ça la coalition à Félix Eti mon mboka président de la République de France, Sarkozy, a dirigé la France. Joseph Kabila Yambaye Awa, mais les lois au Samba. Zuma, les lois au Samba. Yaya Jammeh, président non, ou Abanako Tambo na Korana Bible, alors qui m'utilise les lois au Samba. Joseph Kabila faut abandonner Tambo la commune par commune, to province par province, à tout nabato et lokonini, oyo, na salé la peuple. Il y a un peuple congolais qui soit en charge. Comme on a montré la Costa au Mali, bâtir devant foot congolais, mais ils ont boité. Quand on est en Égypte, quand on crache sur les citoyens congolais, on a pété biso bilenge courage à terre à Kotanga, à Koluka. Mon amboka, c'est qui kuni, on a kenda abimisa musolonaï, il y a moïbité comme candidat à la présidence, mais qu'on finit devant Batou. Il y a un autre Félix Tshisekedi. État des droits, ils ont silogaté. Les peuples d'abord, ils ont silogaté. Ça dit tout le monde n'a pas de sambi, ça mon amboka Costa au Mari. Biso de kende ko filmer. Paye koza le kumu. Ça ne pas dit koza la moulaï. To koza la munene. To ko tika mande futo suki. Nde okanga mboka en otage. Oui, moi Mboka, lelo tomoni papa na biso grand frère na biso Eliezer o penda bande ko soutenir combat ya moi Mboka Etienne Tshisekedi kasi nakoya nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi ndenge to lelie moi Mboka Eliezer a monanité suite ya malade ndenge zaki na mikili ya poto to ebite ko zonga na e awa na ville ya Kinshasa a rozanga te ko kende ko s'incliner ta liboso ya tombe ya kondo Etienne Tshisekedi to éviter ceux qui bossent dans na mabongisi. On les a devoir obligés. Motonio soyez barapara à Bokolier. Netinga et Penge Fofana, je suis fier aujourd'hui. On me connaît partout. Dans la Ferrari, dans la Sosacom, dans Tonga Stade des Martyrs. Ma cause est d'être petit frère d'Eliezer Tambwe. Pourquoi Eliezer Tambwe défend toujours une nation? Eliezer Tambwe défendra toujours ma valeur. Asa les seuls journalistes où on a niveau ya Ora Tshisekedi pas tout seul ba Tshisekedi mais ba Tshisekedi te Ora Tshisekedi mais aussi Tshisekedi émission na téléphone na 2011 mon mboka Tshisekedi na Afrique du Sud mais B52 premier docteur en droit au lelo tozu président moko na lobaka no CV etonda maman morte soko lukiye okozwayi na deuxième mairie na résidence Etienne Tshisekedi mais ngai na kobeta masolo ya Kasavubu te masolo ya Mobutu te masolo ya Lumumba te mais na kobeta masolo ya Félix Antoine Tshisekedi tozalaka na yo po comme président ya UDPS tozalaka na congrès ti na ba 5 heures ngai na fanda dictionnaire na misakutu photo nanga na fana makolo ya monseigneur Mulumba o lelo azokamba mezo makambo etali famille présidentielle. Ça dit, le loi tout le monde Monseigneur Mulumba.
surtout ébilite tant on toque de confirmer na limité ba olo ba non moteki pizza mais comme ça ngai soko kena alda pour la publicité ba ko servir au shawarma pizza mais balobi que non moto tout à ça utile et c'est là qui mon mboka Eliezer azanga ozomona po bino le pe besoin valeur tant we bembe eye bino beaucoup vivre événement besoin pena valeur ya musala na yo Eliezer azam mutu azo défendre toujours le kumu ya kopanza sango attaque citoyen congolais attaque journaliste congolais. Oui, mwana mboka kasi mingi ba ikoloba ete maladie ya mwana mboka Eliezer to pe poison na ezaki uta tanga kendaki bongo na este ya mboka Congo et surtout este wana mingi to ka poison za na este bato pe za kabila bato ne pe mingi bazakuna na este et surtout que mwana mboka Eliezer bane ko telemela penza bokonji ya président sortant na biso Kabila Kabange yango ba piège ki kuna na ngambo este. Eliezer Tambwe azamu bali. Les seuls motorisés dans cette mission tout n'a été sauté qu'à Joseph Kabila. Pour y moka linga kiangote. Mais Bolanda dans le Lubumbashi, les a premier journaliste à l'obisa Moïse Katumbi Lingala. Et Moïse est là, fier à couiller pour la Lingala même étant à 3 ans à Poto. Mais à solo Balingala pour les gamins bateau fandi na bango ao. Et les a tambazo maman Olive na Lubumbashi. Ce n'est pas les à Lukaye. Mais il y a Luka Eliezer. Eliezer est un azui maman Olive. Bon, mon différence c'est Eliezer n'a pas la communication à maman Olive. À tout le maman Olive la question. Et Bolanda ba réponse maman Olive. Oyo a répondre mon amboka Eliezer. Eliezer aza soda. Eliezer soka kufa kana poison. Ça dit aza héros. Okoye bisanga politicien nini o aleki osimu kendi na valeur. Okoye bisanga politicien nini o aleki kapangala na valeur. Okoye bisanga politicien nini o aleki Etienne kwa malongata c'est à dire qui baba mituka kombote ma cause ya ko défendre le peuple congolais et ça linga esengo ya komona kano ba prisonnier kalabana ikolona meme banzete kotala kano mwana mboka Etienne Tshisekedi akoti boloko mais omoni mwana na ye akia kotala nzete papa na ye alona c'est une histoire. Eliezer est-ce que c'est interdit ko kende na est est-ce que zamba liboso les zaka kende na est tanga lobelaka ba aru tango la mambetali babundanga dakuna eza este tango M23 bakota Eliezer akenda ye moko osomona komona nini ndenge M23 bazo yiba bamituka ya biso na ba plaque zo 4 zo kende Rwanda Eliezer aza soda a préféré ka akufa bato bamona keno akufi ya kotelema ki akufa na malaria akufa na typhoïde au moins akufa à cause ya ko défendre le peuple congolais. Oui, moi mboka to comme poussa na bon na suka émission na biso donc ma bongisi nini o bozui na retour ya mwana mboka honorable Eliezer po to ebikele mususu uti ko komate mwana mboka zozonga déjà na ville na biso ya Kinshasa à bonne santé na ebite ma bongisi nini bozui na retour. D'ici là biso ba musulman to lobaka inshallah ça dit ce qui makasi ya Allah na bande konanga ba cher on a opesa salamu alaykum place baza. D'ici là, beaucoup de mots d'ordre. Na sepela na opona nini. Bozo na lokolo ya na bino Eliezer Tambwe. Tango lingi olobela Eliezer, uluki epenge fofana oyebi keno baye bien na mwana mboka Eliezer. D'ici là, beaucoup e baka keno mwana mboka Eliezer akobima na gauche, toi akobima na droite. Parce que bamakambo tu ezatolo baate parce que mwana mboka Patrice Emery Lumumba azalaki abongisi mususu na batu naye makomi alobi makambo oyo esengeli bato basepela biso tozawana Eliezer aza mutu ya kobomba te Eliezer aza sanza Eliezer aza étoile eza pembeni ya sanza moya ko etufa ngo ezate parce que aza mutu oyo adefendaka toujours ba valeur aza mutu pe azongisi bato ebele na mboka oyo tozawana ona marche na retour ya diaspora maïs bango keno président de la République a koyamba bino nyonso te mais ya bongisi libonza biso toyambi bino c'est-à-dire azui charge ya communication et ate lokola bato bakenda poto bakomi ba français mais baye kozwa cop na Kinshasa faut ba ko respecter ba congolais ou ba kuti ba changer nationalité te et les autres tikala ko changer nationalité te maïbani na monde ati siko akokanga na poto ponani asa le seul journaliste Etienne Tshisekedi a invité poto na ya liboso ngana kota maison Schengen à 18h peut aussi visa pour Eliezer akende na lisanga oyo moni bato baye ko trahir bato na dialogue ya OIA dialogue ya Senko mais le lesanga qui Etienne akufa pour Josué Abima Etienne Tshisekedi a invité Eliezer na mbala ombala
Eliezer akenda États-Unis à liboso na sommet munene ya ba président africain o amona ki bazwa ki ba ivoirien ba West africain ba koyamba Joseph Kabila yango a regrettaka que non ti lelo atra ko zo même 5 personnes ya kosalisa ete yango a regretter que non akwa ko komisa motalo ngazwa iro akoma congolais te mais avec Félix avec Eliezer Tambwe génération nangana yo eza génération sacrifiée c'est ça. Oui, moi mboka tokomi na suka message nini penda pona mokola lelo ko lancer na ba nyonso batungisamaki na santé ya mwana mboka Eliezer pe kalata zoya message na yo ya fin ko loba nini na ba nyonso ba kolanda. Merci na yo d'abord mutu oyo oyambinga oyo bato bazolanda nga partout. Na ko remercier que nos parents nos salinga ka boti mona na ye mona za éducation malamu ava kufa amona que non mona nga sana ba camarades. Soko moni oboti mona sana ba camarades te ba que non akozala l'échec na vie na ye. Lelo sengla que non ba congolais bazala partout to bengi ba diaspora parce que mona mboka na niveau ya États-Unis nga na o toza kuna te mais na bato bazo batela ye ndenge bato bazo luka comment na ye bazo mona été mais azana kinya boko senti que non ba diaspora ba yambi kitoko bato ko ba professeur Jambele bato ko ba Gari Iwele moko ya mupanzi ya Fali Pupa ça dit Eliezer Tambwe boko senti que ba bateli bino ye kitoko par rapport même ata awa tango boko mona présence na ye ngai na sepelika na bato nyonso il fallait ki bozala ba yini na ngai bo sepela toujours ko finganga pona ça na courage. Il y a quoi à gauche, mais à droite, il va reprocher quelque chose. Merci, courage, Namusala. Merci, Ming Fofana. Merci. Oui, Balandia Congo Live Télévision. Merci, Penza, pour vos acquis et belé à Kolanda. Chaîne YouTube Namno Congo Live. Auto Mbele Kibino, mon corps, il y a des travailleurs, collaborateurs, petits frères, moi, il y a honorable Eliezer. Pour tous les Penza et information, mes collègues qui bobenga kinge belé, mingi partout. Maman lobi que papa Eliezer nous tous malamu. Azali n'était tous monete kasilelo yo. Voilà mboka Eliezer abelaki, mais santé na esi kwa en bonne santé kalate azozonga penda na mabele ya bakoko na ye awa na ville ya Kinshasa et surtout que toza pe na vacances parlementaires ya zali moko ope aponamaki na district ya Lukunga esengeli azonga penza akita ndenge ba député nyonso ba osaka ba descente na bango kotala ba base na bango na période o baza na vacances parlementaires. Merci mingi na ba o ba na kolanda biso partout na monde entier. Merci na roza ki na sima caméra Guy Botombela. Merci na mon vieux Roger Louma depuis France, mon lobel monene ya président Félix Antoine Tshisekedi, un tonton doux de caractère mon vieux David Olito, pe le chef d'état-major depuis France, mon vieux papi Kawaya ngala bino soki nzamba zongi te tumonani na mikolo ezali koya.